Merci poto mobimba na poto ndezala toujours site ya makasi balobi biso dans l'actualité toza présent partout dans place événement ezali biso tout toza wana donc ah toza vraiment na terrain o babenga terrain ya RTNC donc toyo wana match oyo à l'occasion anniversaire ya leader d'Afrique leader du monde Ferregola orchestre cher ya président Ferregola ba uti kobeta match loisir à l'occasion anniversaire ya président Gola donc o babenga Chetan 12 malende zalaka akena bon likolo makasi akena bon sur likolo na niveau anniversaire parce que ba beta direct TV match ke DD donc mutagani azate parce que soki net mutagani ki ngo pesa net ka moi jamais naza na orchestre cher ya Ferregola nazana ba chanteur ba otobeta bale bolanda bilambo te makolo zawa ba jogo bazawa pa bale ba Joël Kimwaki bazawa ba Chancel Mbemba bazawa donc nezala kaka risque matadien poto zotala yo poto na poto à l'occasion ya président Ferré to moni bino na rata terre bobeti bale danger on dirait que déjà bozala na bino ba jogo moi liloba na bana poto par rapport kaka ya spécial anniversaire Ferregola parce que bana poto pe ba fêter. Si bana poto dans bambo tebeli bomoni ba misem no bango donc toti juste robeta match pour na honorer patron biso donc na direct TV j'ai dit ça ba que no au chai belita cheka moko pour na rana i donc moko na laxi ina ne auto baksa ba mbula na donc to tanga ba nombre d'années quoi donc ça vraiment été to vandi siko to laver tout bon mato qui t'a sondule donc tout les la Adams Mundela za donc to loka pour comprendre mam to ça là quoi Adams Luzolo moi na suka nzambe direct toujours dans le trop d'avance to yawa babi danseur abinisa yamado babi danseur abinisa Zénith de Paris au pena Simba Masolo donc yaya présence au fêté biso tout au fêté bino pe bo fêté et ça nga sengoma makasi taka présent na biso azo mérité voilà azo mérité zaki lelo pena anniversaire na ye singele vraiment donc photo CP là donc ils appellent mukolo moko boye mutu tout pena faza yé mo na place aza non na sentiment biso pe ba na photo za na sentiment bifalo ya madoye yo petit nanga ndi puto ayebi andi sasa ayebi masalanga poka ngwei ayebi masolo yo to zaki bon na terreau yo moi ndembo ezalera moi DD comme d'habitude donc minga olobeleate donc ce qui n'a pas la poto ba fêter bi oui faut pas fêter poto ya mokili mobimba oui faut pas fêter parce que fête oza ya artiste na bango balingaka mingi o bango ba préférera trop kolanda donc eza bongo fête ya Jésus de Nias ni kaburuni na ni kabor na yo c'était donc aza prêtre ndo mokonzi donc mutu monene oazo pesa bango tu ba Nias ya koyemba mais bazaka ande munoko et puis baza déranger oui to déranger bango banki wapi panzi to déranger bango na chant na danse na animation na nyonso to déranger bango ici basi la kala to kabula pe da public to zopena tant relobela mambo donc basi bakabwana kala au prometteur biso kotia au prometteur biso yo kotia donc au loba yo kotia mais to monyo na terrain donc ba les apema mais ba mona démonstration ya ba crochet ba mbango ebele physiquement et l'équipe bien le anniversaire ni kaboroni na moto yambo talaka we ozabi so plein tout ndembo banini jesam na normal toi to kolisa bango toujours Jésus d'aïbse bango etabia pas si to bozo salama pa nzambe kobota matoko kufa salama pa nzambe lelo za jour mbota ma Jésus de Nias ni kaboroni na balobi to ti kobeta mena soir to indi sara ndenge jezala ouais a profiter mimi lutama otala ngai finanga lilime ya otala ngai oui le Madela Genève va toujours Patrick Mbaki Pakis Mbaki a parlé Santa de Choco Kevin Makambo to célébrer moi loyembo moi ndezala kaka ba la porte ba senti déjà que fête le bandit déjà na terrain bon na soir to clôturer on a loyembo vraiment mais na bi que ah déjà to bana déjà moi biloko ngo ka moi mike ndezala kaka micro na bino ya na pesimotema Sosa sentima ezipanga kuyena Patandes pakares kale changa la monyama Papikira pe selile pesanga libo
bomae ochanga manyota bolingo kaka nazobujete na peso nyonso ya ngai oza kopemelanga feso jula na umba mabeo na peso nyonso ya ngai oza kopemelanga feso metema ise bolingo balabala nalingaka lisusu ti kotisanga na pale bibi na pema bongo pesanga ketina vandela pona loba malamu soki na vandi malamu te putain merde de chou pesanga ketina vandela loba malamu putain merde de cœur molingo na ngai olelesinga mingi na butu jeni ya repoe olelesinga mingi na ple ngapetsa balofe na ngai yaka mingi na butu bebe fungona na tala opomelinga nini basko fungona na mona olatelinga nini na rose na bokima ina bilanga komi na ntango kobuka ekomeli jinyoko sabama na problème dodi fungona na tala opomelinga nini sheri fungona na mona olatelinga nini pole bwanga fungona na tala opomelinga nini pebalela pebalela kalibele pebalela pakise makia mama de maman moza belelo ba ya bele niveau batu batondi Djibril vraiment balola caméra mon appena degré batu batondi na sima batondi vraiment pour le retard élément oyo ba ko soutenir orchestre Frère Ego landais à la Jet Set donc toza wana vraiment na yebi que ba la poto boza resepela na yebi que la mine dont mon patron balobi journaliste du Saint-Esprit yemoko donc na moni mama Flozi belle mon thème vraiment ya boss na nga na pesi bino mbote Mireille Kabedi sala tala orchestre no yango anniversaire ya président Ferré nabi ke bino ba staff ebele na poto boko vani sa bona minute yo wande tinga na profiter ve na Rex Mbuluku Patrick Paki Sembaki na bosanité ou les Madela Geneva Mimi Lutama Maître Mais Tobo sanité Maître Mais yemta kanga lingwala na profiter na pesa pe Guillaume Vangi mbote kota zali Vangile venanga palais Gindi toujours Gindi venanga kitoko Buffalo ya Mado la pesika bateau tout ba soutenir nga makasi na niveau ya Paris Linda Kenzo Naoli la perle rare la beau sanité Rambo Showbiz Massa na ngai Tony le Katangé moi na Paris donc na pesi bino tout ba mbote ba Lucille ba de Moscou ba Zebele ba Chancel donc ba massa na nga baza tellement belé pena dans na Paris wana bateau tout balinda balinganga Buffalo ya Mado Chandra Ziana mon vieux perso au pena donc au bet ça pena Buffalo Mikolo yo na beau santé massa na nga Jonathan Pangi américano meilleur joueur ya Mazembe. Merci vraiment. Naïbi que Basta faisait belé, Ris Matadien, Basta fait babi poto niveau bazo c'est pelado naïbité. Si Adam se biga abiso mimi kisika. Donc l'équipe sera na moi qui kala. Marambo sika yango orchestre sika ya ba jeune pe quoi. Donc bagarson sika. On va faire un chassé. Vraiment, pour le plaisir, toujours quand présent, faire Ego là, et ça a bien à 4 émissions, poto na poto, la poto ba la nez à la cara, joyeux anniversaire, surtout vraiment ensemble, pour le plaisir, toujours à faire Ego là, tous ces plans ensemble. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Jésus. Joyeux anniversaire en anglais. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Maningala. Botama elamu. Botama elamu. Botama Yegola, Botama elamu,
Congo. Mbutukia kwa mbote, mbutukia kwa mbote, mbutukia kwa mbote, Jésus. Yisu. Mbutukia donc junior ko sasola na émission masana na kata London bambote belé. Na bo santé yanga ici na ngai Flavie Nduta donc bambote belé skaza na kata London bama se belé na moni. Yanga grand frère propre pour les bons en Arata Suisse, son Nathalie elle Australie donc on base nangai Dodi Mantoni mutema Jonathan Salambi yanga ya palais. Jonathan Salambi. So PC est raté, era Ramsès, mais so PC était. Ndeko c'est un frère à moi donc AIBC Gazali, era c'est un frère donc Bambo Tebelis Gazali na bo santé yanga vie propre Rajab Douani et sans oublier Ritio Meken na Rata Bela donc son Nathalie elle Paris. Pana mona ba Diezola, na mona ba Fiston Masila na zo mona yanga ba ndeko donc ba Francine Bala les récupérateurs sans oublier aussi Dodi Mantoni donc Dodi yobi tactique on est betara nef donc na ba rien a dit nekete tcheme donc ba vie ba il y a l'imbi là où on a signé l'élène vocal donc vous êtes tellement nombreux les émissions tout le temps vraiment ils ont la raming côté quoi donc rien à dire. Merci. Ils sont à kufa lobby. Awayo mema motema tikelanga tanzoto navanda nanga jutenga mikolo na vi nokitela kokufa bala je mama bile ma préféré banango mokuwa bile ya susi sima weli ya nzoto na ngai eliaka ngai moke moke eliaka ngai ndambo ndambo chéri na ngai ya loketo pete chéri na ngai ya loketo damu komisa ngai esika nalingaka yo ngai moto ya makasi bolingo ebeti beti ngai bolingo ebangi pake na ngai te soni. Maman Jenny. Ah oui. Voisolo maman na Jedea. Non non à Londres. Merci, merci vraiment, c'est un plaisir pour moi. Yakoyamba, Bandeko Nanga, famille Nanga, les amis donc. Balobi monde entier, site Nabino yango poto na poto. Émission d'ara moko. So beaucoup si vous comprenez que poto na poto nde awa. Bombo monika GDG. Vote singa Jessica Chilana. Oh Jenny, kolela ngai. Poto la poto. Kolela ngai. Émission votre belle émission donc poto na poto présentée par Adam Luzolo, il est aussi mignon comme son émission donc plus bolanda parce que ce bozolo na ngoto beaucoup découvrir ba artiste na mno bolingami lokwa ba risque ba matade donc l'homme afungula na tala junior kosa donc ko zappe ko touté so tel comme pendant mon non Adam déjà sa lumière Luzolo sa lumière au monde ba rapper mo te ba na ba Claude Mafinga na kata directive toto beta ba na terrain kalaté donc j'ai zalaki bien ba paki c'est Mac Bazak sur le terrain donc rien à dire votre belle émission donc bolanda vraiment de cœur. On est là toujours, toi nous les cas Ernest Poboye baraba soutien à biso donc l'ombika système mais be fungola natala obo melinga nini chéri fungola na mona ona telinga nini na rose na bakima yena bilanga comme na tanga koboka comme les junior ko sabama na propre fungola natala obo donc bienvenue Vangasele donc rien à dire dans les liens. Merci Claude Mavinga, mon assistant dans le rate élément vraiment la CP Tarampangi. Donc Ris Matade nous offre vraiment émission Mobimba Yomoko 1 heure de temps to palola to lobande zalaka vraiment ça un plaisir. Promettez pas la poto que au leka émission Mobimba Yomoko. Non bana poto donc on a que temps pour telle émission il est 4 semaines bon mon en live donc pendant tamo maintenant on peut faire tout bête en système donc bon mon na ba si pour ces belé. Na roloba ou mingi tena émission parce que nous sommes sur une gorge donc plus boulot pour découvrir que non tout ça na biso ndenge moko physiquement bon mon a aspect moi lamba bani mais mambo tali gorge to niveau monter parce que moto yamba mais biso ba niveau mo donc koloba mingi mabe boyo après fongola na tala ba bien zali na peut être non mais bon to tikato bomba c'est parce que qui ne comment na mablo mo batali ba si donc j'ai ça non bien. Merci Ris Matadien. Merci donc voilà poto ça est fini pour aujourd'hui aussi ici vraiment et là on est ici la athée. Et là on est ici la athée. Match tout total sili. Bon émission ce qui comme ngonga to kabwana kaizalaka problème
Claude Mavinga ezaka problème ko kabwana batu na biso basepela na biso vraiment ngai na mona ka Djibril Kita DJ Campro mutasimbi caméra na moni boss na nga Lamine Dovo vraiment poto na poto beauté image beauté fait la image ndezala kaka Mireille Kabedi sala Marlène Lusevi na moni lisusu Rachel Panda leke cour suprême na kati ya Lausanne na moni lisusu Merveille Diambo la crème au chocolat na Londres na pesi maman abota Dame Suluzolo maman Marie Fatou Bouka Demol mu Congo belge dans des alaka na pesi binombo tout donc to silisa to kabwana bo sepela nga mais to kabwana père mo parce que talara Claude Mavinga to kabwana te poani ce qu'on a ça ni poto kabwana te hein te nga moni lelo na okima mbangu poto ya kibale na oza Claude Mavinga to kima mbangu moko zo miko